bien. Et comme il est sous que oh maître Dieu n'a kataki 8000, ça je suis pas d'accord avec toi. Ote bosikoyo redi pe aiko landanga wa lokwa tukendaka na bango redi a 8000, Mbiliabel a 8000, Manda Chante a 8000, Bossi Bosian a 8000 et même Basay a 1200, Tcharakongo a 1200 na bivier. Mais ndeni mbongo matanga beaucoup miko se partager yango. Mais Gibson ndesiko mutu alingati. Ah. Mutukondolo telemelanga makasi mais moya na repo fanda boye na kiti o ko ba Gibson na watu na fali ya betakawa ya embaka siko fali za siko ayiki na makamo ka loba wati omona soka ye na repa za ka ya chakabu donc so makamba oyemba yembi donc nazo comprendre te na comprendre te mais ça dit que nga nazali flouté nazo ba ke bozo linga bolia munga matanga mais bozo ça dit que bozo expliquer ndenge ko expliquer ndenge ah non yango no moni mbongo oyo kuti matanga bat bozo lia boya banzela ah okamona ote yango no moni mboko ko bunga na ngate ah mutu kuta kufi bolia mbongo na yebon so ba pesa ko to tonganzela mo tonganzela mo ezanga na otina voilà donc passe na biso yango wana bat bozo lia même mbongo ya matanga siko ya nzela siko basana ngoni ote mbongo mo par exemple ote pour la école. Ah, mais tu n'auras jamais vu quoi, non? Au moment où il y a courant, au moment où il y a maille. Mais on doit lire un coup de pito, coup de habit, courir à bout de MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Chers amis de Poutuléo, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur votre émission des chroniques musicales. Papa Mpasola revient encore pour ce nouveau numéro de Poutuléo, bien sûr, avec un autre invité, avec qui on va parler, bien sûr, de l'actualité. Oui, il va parler parce que le dossier sont là. Avec lui, on va parler aussi de l'acoustique qui vient de sortir, mais également de ce single passé qu'il avait sorti. Moi, je retiens Vrai Mec. C'est vraiment la chanson qui m'a motivé à l'inviter sur ce plateau de télévision. Mais également, aussi, c'est parce que quelqu'un qui donne de sa voix pour parler de la réalité, bien sûr, par rapport à l'actualité musicale. L'a dit Miyembe, transfiche du groupe Cultura PIV de Félix Wazekwa Mokwa Bongo est l'invité de Poutuléo d'aujourd'hui. Avec lui, on va parler, bien sûr, de l'actualité. Je l'invite sur ce plateau parce que c'est avec lui qu'on va parler. Et il nous a honoré par sa présence. L'a dit Miyembe, bonjour. Bonjour papa. Bonjour, bonsoir. Et c'est un plaisir au Yambayo. Merci vraiment. Nathalie. Grand électeur. Parce que grand électeur. Donc, vu mon égal à 12 000 vues, Babi, je me souviens de Bissoya Sigo. Mais c'est normal. Si on a ce que ça na angle on a pena mingi tenga ça na angle vraiment que okoli no betipe belé na ba mikolo ba kotisipe maele belé belé na beti na ba vie belé ba kotisi maele belé to linga na biso lo baté ne faut le barat ti maoli sana ya ngote papa moni na vie ti nzamba tombola yo yo mo se faire voir. Ok. Tu vas na biso comme ça tu débuter émission. Mais na yoka vena ngai ba ile canto ready amisi. Alobara na émission ya NL na ti lokole ya Mary. Mobali ya Mary na pesi pembote awtala biso. Vena nga ready amisi alobara abia moni batu ba ko lobelela batu te po ba jaloux ba leki mingi. Ye moko ko banda ko mi lobelela. Aloba ningo. C'est normal. Neti siko na roloba pona ebige na zana ba biloko na sali na roloba mais na komi kumisa te na milakisa kenga na leki baninga voilà biso na ba manière tozui na banzela to tamboli na ba parents na ba kulo to ba boti biso eza bongo te. OK.
na répondre mutu alobi nanga mabe et surtout so fini neti papa to maman nanga ça toucher mes parents mais il on a remarqué na habité on dirait moi éducation ils appellent les sous place il fallait zalater c'est devenu très facile de traiter les parents et où tu appelles quoi non ezali batunde au moni monde internet mututu alingi buzz parce que ezalaki kala po baye ba ezalaki pasia ezalaki pasi réseaux sociaux ezalaki te lelo déjà mututu akoma na internet ne na téléphone akosala wa alingi ebandaki kutu liboso makambo ba bolumbu oyebi ke yango kuna ngena loba omona pena ke atana ba pale oyebi ba Dieu belé ba ko rasula mususu avant da suna mère pena te pona nini ba bolumbu eleki trop ya basi donc ça dit na téléphone ka boye déjà zo mona bolumbu mutu okoma na ndako za na sentiment moi sindeni OK voilà donc ezande biso moko photo mi pesa ba discipline Kongola bungisi loko moko boye to bungisi biloko ebele sans le savoir OK donc komi nango mokolo leki fa finga mokolo pele musufa bimisa maloba moko boye pa ba kulutu eza pe na sensité donc ba biloko wana yango nde tozo boya na comment tu traites permettre na to banana bongo parce que yango pesa ba makambo eleka na société après tozonga pena na yo bien mais comment tu traites cette facilité là de langage d'insulte au traitement de comment tu vois ça mutaza na facilité rolo baba parents no bazaboye yo zaboye ndeko no zaboye famille na bino zaboye mais ba sans manière eza ba sans manière on bazalaka bon parce que muto na bi popol no zaboye tangi ba chic na yo déjà pour le langage moko boye to liloba moko boye insanité devant bateau nabe et au gêné t'es gêné ça dérange donc biso siko toza bongote OK parce que na ba école na outi na ba musique insanité te na beti na bozi na yembi na culture pays vie na yekola ba insanité te OK na yekola ka koyemba bolingo voilà. Merci de nous suivre depuis Kinshasa au travers d'Africa Plus 243, notre chaîne partenaire. Donc, merci également de nous suivre partout où vous nous suivez. Hein. Vous êtes à Lubumbashi, Trésor Poutou Touré, Madaya Gaga, je te salue mon ami, j'ai pensé à toi comme ça. Et ouais, vous nous suivez sur CMBDJ à Kinshasa. Nous sommes diffusés là-bas. Il y aura un bonheur qu'on va partager ici avec mon invité, bourré de connaissances, pour ne pas parler des talents. C'est la connaissance qui lui a donné le talent. Et Ladi Miyembe, tu as traversé Borkes et Belé. Madilou, Adolphe Dominguez, grand poète Boziana, et au Kenya, Masiko na cultura, pays vie. Na ba école wana nyonso ya musique qu'est-ce qui est resté dans Ladi Miyembe na ba école wana nyonso 4 wana elo ni tikel na kata Ladi Miyembe elo na tikel na ngo ezali savoir vivre donc maile ya musique maile ya solola maile ya oyeba donc na jouer belé ebele wana yango moni bomoto na ngande na vandi boy ebele wana yango pe salineti ke mingi baloba pe ke sala pe et sala yo neti moi orgueilleux hein non je suis pas tu aimes pas on te voit pas tu aimes pas te mélanger avec les gens wana quoi non kaka yo zalaka boy ngana yebi babi yo zalaka ngana yebi effectivement c'est tu as une belle voix tu chantes bien ça on le sait mais koyeba non on est et vandi ça na quoi mon ngana yebi on yeba ngo fo baya vers ngai non c'est pas ça wana vraiment so bakanisa bongo bakanisa mabe le problème est nini omoni surtout bato baloba na poto bata poto ko psycho moni na poto bato ba comprendre raté tant tozalaki na ba Kinshasa omona ami moko boye azale msusu bokuta na ngana za na baba asima mais boza ba camarade vous comprenez ouais bon siko tant remis na poto to suka na bonjour mais mondo bino bozale ezo senga bino que moi beaucoup tani pe fozala rapona ko sangisa mayele bozo be kominde trop na mboka poto vous comprenez parce que bozo be komi trop oromona batu mutuni sokoma danger OK au groupe ça muninga conseil comme si muta komo mono ndé mabe bozo be komi trop parce que to sangani mutu mususu aye poto
Amonique a commis à Suki. Donc, il a commis déjà fin. Zokande, et ça n'a pas bon côté. Si ko boya ba ko sangana mususu ezali ko éviter ba problème na vie. La problème c'est combien là déjà na ba bosangani mususu déjà? Na lobi na yo na bosangani nyos problème yaka. Te net ya kana yo. Est-ce que ozalaka ouvert et l'autre mabe moko ya tant yo zolo bananga iki bato ba mona ko orgueillé yo sola nanga. Bonga na musicien na autobema na ko lingino yambanga te na monité na yambite na lingite te na lingite te ko kosela nga makambu te ngazo na monité na rappeler après mais non eza bongo mais yo bandinga ba musicien ba lobaka ba tongaka yo que yo za orgueillé non en tout cas c'est archi faux naza orgueillé te mais na se respectaka OK parce que lelo comment na mikili omona okosangana le mususu na endroit moko ya ba musicien omona musicien moko le mususu na Congo za musicien te suite ka ya kozanga ya ba musicien awa le mususu pe akomani ndoliste mais sangana na eka popese mayele okopesa mayele eza problème te babenga nga na ba studio na yembaka na yembi na ba studio ba te belé na yembaka na nga mais makamba ko sangana na kendaka bandule babetaka na ko kendela nga na koti na beti na nga mais tellement na groupe na nga na kin donc na ko zwa tango wana te soki na komi na posa nini ya boy nazo kende kishasa kala te na ok na répéter na nga na beti bandule na nga neti na ba production na fona ko beta na Luanda c'est tout Luanda bena mboka na Luanda balela okuna mais nga siko père na nga zangolé Luanda balela okuna fo père na nga zangolé d'ailleurs na pesa ba massa na nga tu ya Luanda ba mbote bazé belé on a li sou ko tanga sou ba massa te comme so tangi ka ba massa mona ka ba mutu moka luki ba komi ko benga OK ba ucho mona ka mikoloti na sa nzembo mo boy mutu mo ka boy na yemba ka boy ba bengi déjà yo et puis ntimambi ya omoni to komi obanga donc ngai naza orgueillé mutu na mutu pe aza na façon na ye mutu soko mona ye ako boko vane pele mswazo loba na ete binoka bo loba mais mutu msupe bisika batu baza omona zolo bebele donc chacun a na ndenge na ye donc côté on a soki vraiment baninga bakanisa bongo exemple na ebite ngande na vandi bo soit soleil wanga beninga na oyamba na ngai to sola la biso de una pesi embote mais na babilo na epe to mona kote ngana kenda biloko le roi soleil moi trop ya répéter so ba benga na oya na ngai mais nga siko na yaka teke na ya neti na banda ko yembela kayo te nga siko na yaka donc faut éviter nga penza donc de obrando abetaka wana na vitri yawa eza vitri OK na raté chaque vendredi de obrando obeta wana c'est ça problème en face à place mo zaki lingwala wana obige yona de obrando mokola ko bengi sanga wana famille oyeba ke ngai na t-shirt na ya poto na passeport ya de obrando obige heureusement yo molo bien premier voyage na ngai ya poto na 97 heureusement yo molo bien donc na penda na passeport penda mujinga deo OK donc c'est un frère à moi to matana e avion to voyager na ebili mais ko faire revivre tout moi ba époque wana obo partager ensemble lelo moninga za na ici kata moi tour faut zela ka ya benga na uto sala na uto ko sala hommage à grand-père te wana ya yumu ko wanga pe na yebi de si bengisa ki si ayaki c'était très bien grand-père azala pe wana voilà VDF pas azala VDF ouais ozomona ngai partager produit mo na VDF na vena biso Juna Janana ngala muto na kabolaka mais eloko ezake nazalaka mingi na ba réserve parce que nazalaka trop vite ya kosilika ya komunière mo na évitara poto za la bien mais c'est pas dit que ceux qui nazali na bango te que je suis orgueilleux non obike waze ko lobelo eloko ko côté la mutu ko ka raison exacte so za na raison à tout siliki ozaka na raison te na lobi eloko ko côté la mutu ko ka raison exacte mais sikoyo yo pe faut sikoyo ki mama bango to za na raison ti OK ezate le rôle yo zaka na ba raison faut kinde ka bisika mo zo na ke mabeko oya pour ba peso raison te oyebi raison ya après Mesdames et messieurs, je tiens à vous signaler que Ladi Miyembe, vous pouvez retrouver bien sûr sur sa chaîne YouTube Ladi Miyembe officielle 3 chansons, Vrai Mec,
embouteillage et notre générique Elokwa Solo. Elokwa Soso. Voilà. Donc vous pouvez retrouver ça na chaîne YouTube Aladi Miembe. Vous retrouvez 3 sons maintenant acoustique. Acoustique ezali to solango tout à l'heure. Mais ngana poser question moi pour na yana acoustique. Quand est-ce qu'un artiste et musicien peut se considérer effectif il y a groupe moko boy? Ko la tango pena lo bake orchestre ngana beta kuna. Orchestre ezali biso. C'est à quel moment? Na moment déjà soyembi na groupe wana osali disque osali logo ka ezakaka nzembo ebimi batu bayoki. D'accord. Déjà déjà orchestre na bino. Répétition. Oui. Concert et contete. Mais na lobby hein. Tout le monde a ngoti. Mutu musupe neti na monaka na maison mère ezaka na ba équipe atina Z. Si je crois bien. Ouais. Batwalege belé. Ata ba carte la batwalege belé. Musicien mo beta kuna mazana équipe Z. Mais ba yebi peke abeta na maison mère. Mais au monde a pena que concert bandaki to répétition. Donc atili pe ko matate. Vous comprenez? Voilà. Ba confirmera orchestre au lobé lango ko tout à tolo netinga na tout à tolo na culture pays parce que na yemba ba nzembo belé kuna na sala ba générique belé kuna na contribuer trop na beta ba Olympia na orchestre wana na voyage trop donc je suis obligé ya ko lobé lango parce que culture pays tant on a na kochango na kutaki tout le monde na kutaki ba Josidiena ba Jesak. Petit dans j'ai ça qui n'a pas passé mbote TGV il y a ça à tout moment là mususu gabana linga lobo moi c'est que ba on a vie donc j'étais sali donc na côté qui va Josidie na ba Jesak ba onoka panga vous comprenez mais tant on va gouaner ya ke comme que il faut ba tu va kende quartier latin tant mouvement les salami ça dit biso pende toza boy pe toza kapé ba appel OK. Vous comprenez? Tous on appelle mais si ko toujours calculer si ko expérience en nous les autres zanango non ta la minute so qui na ke côté kuna po kuna et ça et le bilan est momo pas nenga ebisa petit na bex et bi ke ah ezali eza étage à souka vous comprenez? So est percuté vi âge ouais vous comprenez? To tikala ki wana et pourquoi ba juste ça qui bien mais basala le msupe bengombi msute na poto ndenge biso to sala pe bengombi sati boye bobeti pe Olympia bandu le pe à plein boki pe Allemagne bobeti plein boki pe Lyon bobeti plein vous comprenez ah bana bundes na kanisi bango vous mona c'est à dire nazo obligé fona kumisa ngo fona lobango yango wana na ba propos na onyoso na makamto le katango le kaka tu ne parles pas de Wenge Toniatona ni de Madilu System parce que tu ne te considères pas comme mais non na Toniatona on a yaki to sala pas album te kuna nzembo na ba rap kaka tant on a yé na yeko kuta bango ba uti poto y avait Didier Lacoste chez Lamputu Lisha Chombo Gianfranco batu bazaki belé manzeku na mbonda les baza et pas J3 je pense J3 Gianfranco ouais Gianfranco OK bazaki belé ba Didier Mbole kutunaki ke santé comme mon boulot vraiment apprécier bambote donc tu travailles qui na bango mais nazalaki à l'est nazalaki to bandi ko travailler na biso nazalaki à l'est na longwaki OK na longwe wana tu ne te sentais pas chez toi ou philosophie na no tenir na yote yebsangai oyebi lo mo atana ba mikili awa oko kindo luka kayu oko kebisika msupe no komi lelo sali lelo lobi sali lobi kuna o sepelite pe na yo eza bongo na sentaki à l'est na longwe wana na kesiko epa ya King Kester Emenea wa banzela wana zo le kaka na zo le kaka na komi wana na kuti ba delokela ba to bele na monaki wana na okuta bango via le bito ke bando soki to ye bongo zonga petit na ngai donc ba uti bando na zongi kokota na porte na taka king tu ana suna nyang ebi ka baja na babut c'est la di miembe ebuka yenga déjà na longwe wana après na yaki na karibu na ko na bulu na banda osala banzembo na ngai. D'accord. Tant on a une Caribou variété, na okuta na Josidiena bina ngai non en tout cas kulutu ndeoza boyo faut y avoir mouvement parce que tous en a problème ngai so to voyager en tout cas ba likolo
c'est là na ki okota sikoyo culture pays vie. OK. Ozomona. Mais avant wana na betaki. Ya on a ba ko yo no Congolo leka. Donc na musicien oyo. Mais les solos etika les ara anti-choc na parce que ça ba mouvement et puis na ya poto na ba orchestre mibale. OK. Na ye poto 87, 98, 99 na anti-choc na zongi. Grand-père a aussi la film Baluki, Bateomba la baye, banini, tolongwe et balongo li biso, o biso to komi ba père. O bino bokomi ba père. Bokoli. To koli mais siko ti le so na vandi bo na vite bato batala nga so na père. Siko na raisonner na époque wana bando mo na ba père, époque wana. À l'époque wana siko na ba 99. Ba mo no père époque wana. Kolongwe wana musique ya méchant na yo débrouiller na yo kende Côte d'Ivoire pour na mikili na Côte d'Ivoire simbiti na yo kutana siko na mopao akwada ukutena na kutena ba uti ba Olympia ba fali ba tout complet via le photo kitakin to komina kin loko simba gite. Parce que dans le baron, dans le baron, on a clair. Parce que ça, les passés, sont dans le baron, ils étaient pour l'aime sous la zone de ma bateau, l'aime sous la contre parce que j'ai fait ma vie. C'est le plus essentiel. Donc, on a lié na la tamado follow. Donc, pour nga, pepele. Kimi amute mande eleki nyonso. Eleki nyonso. Akomi na ki na ekuta bango bazaki bango tout ba fali, ba soleil, ba Diobrondo, ba Titina, Gibson et consort tout. Mais Gibson nde siko mutu alingati. Mutu kondolo. Telemelanga makasi. Bon, c'est le passé. Mais pour nanga siko na mona pesa ka ligne na ngati. Ça anze anote. Kutana ba Montana kuna sommet des sommets mutuna na opese uto ba mbote ba lola mwana. Timo ko musupe. Mais tout le kango pe bote. Tant Gibson na lingite wana. Aoloba azoloba to azosala logo moko boy po yo zalate. Oye répète. Mokolo ka salobi ke moni efo azana bisopo talaka toujours musika. Mais mo ya na repo vanda boy na kiti o ko ba Gibson na tu na fali. Oh ya betaka wa. Oh ya embaka siko fallait ça siko avec na makamoko alobati omona soka ina repa zaika ya chakabu donc so makambo oyemba yembi so makambo nini sisi akeina ye lola siko mtasilika na opese kutumboti na États-Unis lola mwana digital a fasha nini yango ku basusuki ku babandoka so boyete nini yango boye botika yemba yi kamoni ka ba ozo ya ka ba mame ndena longwa kati na sali banzela ba tonia tina yoko OK luka parcours ti okoma na cultura pays vie pa ya Félix Oise kwa muto tozako mais na njili pe na parce que nga na mwana njili nani kozonga ku kuna mingi te na njili wana kozanga te ngande bende kozanga te lo muka kwa nga siko ngande bende te nga na muto na biti penda na ba orchestre njili OK na biti na ba pourquoi pas njili la bêtise na véritable banca la bêtise na Gloria Sélection yo beta passer les unes pour mutazaka na orchestre munene kuneza kaye orchestre munene ezaki choc sans rival mais tant on a déjà na lobby tant bango bazo saba orchestre on ngana yaka déjà ba poto na zoe mbana ba velai ngana tuni kaka tino beta ndenge nini wana génération na ngati na vanda na njini te na tuni kaka yo ulikoluka polémique na tuni na vanda kuna te na tuni kaka orchestre ndo kanga kuna ezaki ya ye c'est les ida vanda tika vala alors na to betali solo ya idée acoustique oyo et au mélanger biloko ebele na kati ya ouais au mélanger banzembo ebele wanya tout nini kaka kolakisa moyembi eza kolakisa koyemba te c'est-à-dire eza ko babenga ngo Fifi Mufude Weranson nani Oise kwa Kofi d'ailleurs kutu tisiko eloko kana zo sepela parce que ezo sepela te mais et puis Kofi beno signé Koweït rive gauche mais asa vient na ngati asa vient na ngai bino boluka makamba na nini asa vient na ngai
Donc naibelo au salé passé ba viana ba déjà na bambongo ba viana yoka na grand mopao songa na mbinzembo na ye et ça la eni to bimisaka batu mabeti ngapela misie mabeti na lobika o signer nzembo na ye signer te ngana ko senga e banzembo te so na posa nzembo avina oyemba na oyemba na ngai moi civilité moi izalaka moi oyemba vina biso lelo eza ba honneur na bango venga na za petit na ona sala acoustique mais na obandela tanzembo no moko asa mutu. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba. Ezaïna ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. Donc, tu mets ta caca sur la racine. Mais le problème est, c'est un vieux que je respecte beaucoup. C'est un grand artiste de notre pays. C'est un grand artiste qui a la fierté à la musique congolaise. Donc, merci Kouloutou. Pour la binonde lelo bisope tozozala. Acoustique bozo considérant nini démonstration et à travail ou obligation de passer par là pour s'exprimer en fait. Acoustique bozo définir en ligne parce que apparemment Moutounio a commencé à visiblement pardon Moutounio a commencé à ouais beaucoup mi ko sala ngobino tout nani ko attribuer on a Moutouté mais je pense que Moutou a relancé qui en ezaki faire rigolo pendant la période de Covid a relancé qui en temps toilette confiné mais les lots beaucoup mon salon na idée moi challenge tout et ça la démonstration il y a savoir faire naturel belo moko pardon omoni les lots ba producteur bazate les lots mona ataba orchestre zo mona wana minini na zo bimsa ba o ba nini ba yemba banzembo ils ont ba propre moyen na ba et vous makambo relation au producteur sera produire yo c'est des terramarati. 1 million de vies na YouTube. Et faut à combien? Tous à la sincère. Il faut à combien? Donc, il y a une visibilité. Donc, il faut mettre ça là temps au lieu parce que musique est la drogue. Ma biso to beta la musique musique à passion. D'accord. Parce que la musique est la drogue, c'est tika la biso. Donc na ko vanda boyo mona air moko atana palo bandiko yemba yemba atana boulot air mo bando yemba. Donc parce que etika la. Ozomona. Donc tous obligés parce qu'il y a pas de producteur. Il y a un moni lelo atana ba orchestre belé ba te komakaka abimis ba orchestre mais orchestre yebani mais omoni bimisi ka nzembo moko. Parce qu'il n'y a pas de producteurs. Producteurs ont gagné nini. Alors, acoustique, bon, ça, on a aidé. Moi, challenge moko parce que comme ça, les mangas pena ça là, tout parce que acoustique, ils ont permettre biso tout démontrer talent. Il y a un peu de l'accès talent. Non, exactement. Acoustique, sont ça on peut démontrer talent. Les acoustique, ça la boulot na yo. Pour tu peux pas découvrir. D'accord, ok. C'est pas que pour l'accès talent, ni na banzemba batu. Tika batu bayimbi banzemba batu tina boyité batu pe bayimbi banzemba batu basala on peut bien batu bayimbi banzemba batu basala on beti ba acoustique félicitations pour beti bien moi je suis pas là pour critiquer les gens ceux qui na Monique Foteza na ko pe obenga ona soli na yo OK donc je suis pas là pour na critiquer mon toi yemba ki batu tout ba beti bien
parce que toza na poto toza na ba machine ezaki wato yemba ki libanda bako oh bébé c'est oh kasi na solo bana te na nga bien olobi ka bato so babeti bien bravo suka ka wala tango ngo bando ba za zizo ba toucher na machine te parce que omoni lelo tozo mona on na ba journaliste pe ba koma ba musicien ti na mona na koma otala yo to yemba no bien fallait to ça pas te nga botika na zala pardon bino boza kuna bo mena biso ka nde boza ko beta na pe lo mona pe o sali pe ba vie na yo awa to bien nga awa na bien na leli ba ba ke kuna ba yemba mais ça na wote que pour ko laksa talent parce que son on laksa talent déjà c'est to neti ba biso c'est to yemba déjà ba to ba yebi comprendre parce que ndena tambola rabu na ko kende place ata bato nyonso bayebi ngai te na kuta na tale mso na ndamba mutu moko fa yebanga pour nga déjà c'est bien pour c'est ouais place nyonso na kenda ata na zo voyager na ba transit au monde bien que musicana artiste donc pour moi c'est bon au misela gibiso vrai mec na embouteillage parce que son vrai mec aimait liboso na juillet embouteillage yo ya après embouteillage ya liboso vraiment kayo ya na juillet vraiment embouteillage na juillet le 25 au misibiso suka na nzembo oui mais on a moko wa bongo et sagesse belé na kati pourquoi titre on a un vrai mec en fait vrai mec on a appelé ça parce que le monsieur on a embelé nzembo Ferdinand Fengo les mystérieux na appelé Mbote c'est un vrai mec d'accord aza mutu moko aza mukolo mais asolola lokola surtout osolola lokola bamasa c'est-à-dire azaka bien nakoloba naloba pena mingi te parce que omonaka bamise bakoma kolandalanda ye aza ne mpe na mbongo te bino bozala bon lokola kaka moto abwaka bokoma kolandalanda ye ozobaza bongo te tika okabola ti partage gaga te bazoloba aza na ye mutu ane mutu ka sola bien sola ne ka bien d'accord okay mosola ne loba kaka nenga za wana aza danger aza boye omona kaka bakoluka ye oyo kaka o bakomoluka ye mais lokola aza pe mutu sola bien bata musu bakoya kaka no problème ya te mutu na chance na ye alors c'est moi lisolo wana ya collaboration entre Yona Oazé quoi parce que ezaki dia ke olongwa pe cultura il est ka ndenge ni na longwa kati tant to yi Olympia to zongi gi na lo ba pour un vrai mec oui tant to yi Olympia to zongi gi chassa après na yo biseke nga na zo zonga na poto après na yi ngai moko oui tant na komiawa na solola na mouvement na sala o esingi na sala autant na monique na yaki na beti 2 ans ya tempo donc il peut bimi il faut na zongela boulot na zongo orchestre ouais ko zongo orchestre c'était mais na zongela boulot na po nga ndena abona ko ka suite na kende na critique bala tsanga pantalon dongi lo Michael Jackson na ko ka ngote tanga na zana ngote ezaka ke concert ko sala mais oui je suis clair na ko kosa te orgueil ngo ba lo ba yango eza orgueil te pona ni bolingi vérité te makambo yango mona timu tayibi mbongo na mamba musique balobi na ye aboyi vérité makambo boyibi mbongo ya matanga général de fao na oyela ngo tout à l'heure mesdames messieurs restez branchés sur Putuleo parce que na ba dossier na ba kombo ya batu bayibi na ba kombo et puis na oloba restez branchés bozala na muta bouger parce que na ba kombo na ba somme o batu bayibi pona matanga général de fao na bandeli bayibi mbongo do bayibi do mutu ayibi et puis bayiba na âge ni na âge à ménopause na ba na détournement te détournement te na bi muyibi mutu pena na lina benga ngboui muyibi bozala ka wana na salon makamba culture PV na kota pena makamba général de fao parce que et toucher biso parce que jene azaki mutu moko malamu mingi azaki na problème na batu a mérité o bosali wana te na ko mona ke lelo ba musicien on dirait beaucoup mi go boma na po bolia na ba mbonga ba matanga. Alors d'autres artistes, il faut faire beau ça très attention à Batouana Missous. À part Kaboyi Bambongo, Boliam Bongo, mais na cimetière P, Boyete. On a dossier na bino lelo. Collaboration na Wazé quoi tango yebisi que président ou bien tu bien président. Mais oui. OK. Président lingina sala nzemo mo mena lingi to yimo na. Benga ye président mais ya benga ngaka leki na ngai. Et puis ça ne kombo moko. Côté ya Nsimba.
Landu, pardon. Il y a Landu. Ah, d'accord. Tout ça, on est combo moko. Ah, ok. Écoutez, Landu, et puis, tu as des sous-sous. Tu as des sous-sous, tu as des Congo. Ok. Biso dans la Congo, bah général des FAO. Tant que tu as venu à perdre au salaire faux. Tu n'as tiré ne perdre mati. Venu à Congo au salaire faux. Tu es en des temps de sengaïbo. Tu es sengi que faut na kende parce que son azagi on a tiré on a potope ezala souté na ngana suka. Tu me logo asim do qui on peut se bima ko et puis ozonga continuer à chapeau. Et mais na comment na ba charge. Yo mon até le juste dit na chaka makele na combo culture pays. Ni tu as na kini, tu as déjà. Ala Turquie mais na lobby à la Moussa toujours bata culture pays. Bon la seconde na bona la Moussarate. Yo kenega kino kenega rap après kena. Na kenga chaque année, ngana roza mo. OK rap après voilà. Non, na kenga chaque année, neti tour na chole kana kendaki na bitaki pe concert na ngai. Poka ba couvre-feu, na invité ki manda, na invité bina filé, to bete concert na biso. OK. Pour na nga mutu te ke o ya loba loba. Mais non. Alors cri d'alarme il y a juste Diena ozwa ngonde nini. Ningi just tout le temps mikolo na monia omo chauffer moi ba master na culture pays vie qu'il faut bala muka orchestre zo kenet ko la yo zo mona ngonde na mona ipena ni komone rana ni mutu na ngai oyo Fleury Fleur alobi bango basala mieux que époque ya ba juste Diena Fleury Fleur le bending wana so alobi bongo kosi ya ko sala mieux par rapport ya ba juste Diena quand même ata par rapport na biso c'est-à-dire yeso aki na critique pour amonaki biso donc côté wana fois meka ko changer langage wana ba yana ye wana bato ba simbaki ba brick ouais vous tina ndinga bien te eza le roi lelo ndeto habita bino bokiboka senda ko ekweme bokuti ndako komi 3 niveaux ndako komi 3 niveaux soki ndako komi 3 niveaux il fallait tout monde na bango tout monde na bazoya bon siko richa zawati omoni ya orchestre ezalaka présidente juste Diena azaki na raison na ya loba mais ba manière oya yelaki yango c'était pas bien est-ce que bengaki mutuna ote so bengaki était just deuxième ke ezalaki sikoyo ngai na kokai ko be d'ailleurs son akei na kintokuta na ine pe na bakaribu na ba émission d'accord OK solo la ina ye ezaka ke il fallait qu'à na manière mo le msuya osola na bana mai oyo bazaki wana poya zozonga vous comprendre mais yesu ya gineti na kusesa bino ba test oya kokata kolongwa na oyembisa bino banzembo oya kala fo boye banzembo oyo oyembisa bango ya kala ba pechango pele msuba yebi yangote vous comprendre soupe beta maté vous comprendre c'était pas bien donc ezaki que zonga ozana bango bien pour vous à l'ensemble pour bango peka mbaro peso respect na valeur mais tant donc toi tu aurais préféré que à réintégrer Cultura pays vie pour nanga kutu bongo la bimanda lelo azwa na ye wana oma betane na bana OK ouais mais wengi référence pezaka ezaka soka yembi ba mado na ye na ba nani wana suka na ngwa kokota na Selina ke Selina na Ibrahim azoleka voilà atata to kote na kina aibisinga ya master il faut mettre en débat répertoire à grand-père R. Moro. Il n'y a pas de souci. Alors, projet que photo ça en alors, peut m'embêter. Ouais, photo ça en alors, Félix, tu sais qu'on dit collaboration à yo na vrai mec. C'était facile. Bouimba na kin na poto to na kin. Bouimba na kin. Marambo tout ça là ene. Ça lui bien malgré ba déception longo tika même. Ayembi na studio, aye ko sala clip obi ke batebele ba yemba ensemble ba clip bi matin. Te nga kosala bongo te pa yebinde nazala na ye petinde nazala wane lelo akoki kosala odeseva ye te sotiki mutu sotiki omoni tango yambaka ye falo tuna ye sur ngai donc sur sans makambo aloba no kalem sur likambo moko mabe likambo moko pe aloba no mabe aza teti omoni place bato bayela kawa yango wana mais faut bayaka place bato baloba no ka yango wana mais faut bayaka nga naza teti loko la seti donc faut pas mettre nga marteau pour na kota parce que mais qui te tient na sala na bateau ba yela nga mabe so yeli no nga mabete tozana biso bien. Alors bah jeune frère nous Bazalaki mesdames messieurs je tiens à vous signaler que vous pouvez suivre cette chanson Vrai Mec, je l'ai dit au début de cette émission, vous pouvez suivre ça sur YouTube, la chaîne YouTube de Ladi Miyembe. Donc vous écrivez Vrai Mec, une très très belle chanson. Et alors écoutez le texte s'il vous plaît, écoutez le texte, écoutez la chanson.
La musique, elle est déjà bonne derrière, mais on sait que yoka maloba. Place pour comprendre que nzembo za kilo. Et c'est le logo m'a dit là tikela biso yango wana. Maloba na nzembo. Mais si me go vanda mais maloba faza na nzembo. Alors jeune frère no ba yaki awa na banda na Fabregas ayaki na groupe na awa Betty. Après turbulence et belé à réussir quand même Kobeta na Lyon. Mais par rapport à makambo on a tout. Félicité. OK. À féliciter. À un orchestre, Betty bazongi a félicité. Na moment où aye a Betty a félicité, a Héritier a félicité. Mais petit peu bakimi Fabregas par exemple. Ezala bongo mamba batu bakima na poto za lelo. Banda kutu basega ba ve window batu bakima. Ezala na bongo, ezala na normal. Omoni batu misusu ba akoya na poto biso bien sûr ngai na ya ba poto na ba orchestre na kimati. Na simba mapapa te. Batu misusu ba memie ka mbala moko simbi mapapa bandi mbangu. Mikolo échangé, Mikolo comme deuxième niveau. Mikolo deuxième niveau. Batu ba mo sauter boke ba Mikolo se wena ba orchestre. Si on a sauté na deuxième niveau te la kenda na ya. Mais ça ba makambo ça il y a des familles mutu mususu na famille ile musu ba rapena mutu na poto te. Mais si tu as aux en loko nzamba au bénir pour aniko kima parce que la Bible le dit nzamba apambola loko mutazana on a le beaucoup apesio so nzamba apesio mongongo apesio ko yemba eza ba musicien bazana kondima te na ba œuvre na bango na makambo bango basala. OK omoni so zana kondima na makambo ezo sala nzambe pa opambola yo. Je suis d'accord avec toi. Moni mais so zana kondima te na makambo ezo sala obanda kosana ka makambo pozo mona ka oza ko se retrouver te nde yango mtemi makambo yo si omoni po komi na makambo moko boye parce que ozanga kondima neti ngande na boye na donc na leki kondima na kondima. OK ngapenda na leka kondima na kondima po makambo tu na sala na ndima. OK omoni tata na sala ba biloko atanga itango na yaki poto tana na 2012 na bisko na vana poto. Ils allaient voir même la baninga na ngai o na kola na bango eza makambo na lo bango lelo na télé ba moneke na obeta sous musique te mais le kola ngamo na kati na ngana ebini naza lelo pe na beta na nga musique tant wana ya kuvanda ya kozela administration parce qu'il faut le dire so ye poto faut zela tant ya administration est-ce que tant wana ebumaka musala ya musicien te pour une période en fait. Et bon makasi parce que bibi déjà na mboko soko yé au boaki ba pesi au régé so ba pesi au faut quitter moral et baby comme ce qu'on boulé il faut na bota tout le monde on lelo il y a voir même basi ba comment luka bazemi pour les gens ba pesi à quitter fa luka zemi ouais donc eza elo mo tango yaka et baby sera moral ya mutu mutu soit à l'aise. Est-ce que se relever est facile? Faut zala na moral parce que être kozala na poto il faut zala na nerf solide. So ko va na poto za nerf solide te o mona batu musuma basala na internet donc za ba nerf solide. Parce que mutu za nerf solide akokoma bongo te. Je comprends. Donc bateau mon abaya na internet bazaka na poto bazo sala ba makambo bazo kisa biso bana poto so ebele donc bazaka suna belé en tout cas bata poto kala depuis Fatia comme na pouvoir bozo kisa biso soni bata poto kala bata poto ngate biso te bata poto kala depuis Fatia comme na pouvoir depuis donc non poto zala humilier boyete quoi voilà tout check espoir na biso na bino mais Boutika Fatianga Zano Peno Yemoko. Mon condition non, moi j'ai. S'il vous plaît. Sinon, on a un fou, on a pas maman Denise. On dirait que on ça y est souté. On n'a pas maman Denise. On a ici maman Denise. Qui bateau yo. Bon, on va sopa mobile na yo. Comme ça, il y a nos soins mobile na pour les arabes. Était la première dame, on a appelé maman Denise. Nyakeru Mbote parce que batte belé ba tout autour à mon condi. Boké kuna na basalite mingi. Bolongwa a propre mais beaucoup muna bilambe baby. Ni solo mutu moto beta pe lelo a pe mutapota ke Kinshasa ke yiba mbongo mutapota yibi
Et ça a bien pour la preuve. Le na preuve lelo, na la preuve pena, na ba combo na ba montant ba to ba yibi mbonga matanga général des FAO. Donc na ba combo na ba montant. Mbongo ekotaki autant, muta pesa ki yango, muta yibi, muta kaboli. Le ba combo ya. Le ngana lo bata, boyo ka bino mo kaka. Na continue au solo là. Awa. Général des FAO akei. Ozaki na podium moko sala biso to makasi. Ya on a le bis bozala podium et sala biso et sala biso image bo chat yembaki et sala ki toko makasi. Le général akei mais après il m'a quand même bien belé. Avant la zone la général des FAO. Aujourd'hui la réalité phénomène combattant. La dit Miyembe. Bino artistes et musiciens. Jusque quand beaucoup accepter bozala mater par un petit groupe de minables de gens où le loba me mabino ndebo kende wana jusque quand et après si makambo zo utana na bakulutu na biso bazo la kisabiso bosoloté moi il y a des fois on appelle ça ba combattant torteur. OK je te jure poani ba freiner Moussa na bino bien sûr mais moni Congo wana ndenge za wana lilo soki penda ba tie makambo en ordre. La musicien belé ba osala ba boloko suite à banzimba ba insanité mais depuis un moment biloko on peut ezo yema pe souté ouais tout ça peu logique depuis un moment okendaka kini ouais la kine nazali na kine en tout cas pona bateau bayaka obeta awa pona bateau bayaka kasi bango bazo comprendre ti parce que soki ozoya na poto ozo comprendre lokote ya matru kende na kine na kota na couloir soki ya kabamba boye koti na sima ya babenga oni couloir on a sima ya cinquantenaire wana wana kasavu buto lingwala na lingwala fona tu na Michel kombe pour côté na nganda mo ezala wana sadi fo yoka banzimbo ozo yemba mawana ozo beta na babaro wana. Mais on ne va pas rester sur ça quand même Miyembe. Parlons de bateau bayaka na poto parce que bateau ba subir lelo et ça bateau bayaka. Bongo bateau ba beta wana bango be bazana bango bazalo kwa bateau ya seconde zone na rolo banengo wana. Te selon yo. Parce que artiste soit sali loko na yiki. Eza lo la petit na ngabina file leader. Pese bambote. Hein? Ozo comprendre. Azo sa banzembo na yi. Après ça va toli à bien. Ma conseil à bien. Tango yaki a. Bomu tazaki na l'aise à tambola na yi. Et puis tango yaki a côté na moi pétage. C'est normal. Pétage en eza pona yete, eza pona makambo eza likolo. Ouais. Vous comprendre. Tu penses que bien affilé n'enga yaki on azalaki inquiété azaki inquiété parce que ayebaki akokuta na makambo wana nyoso mais soka ina groupe ezala autrement je te le dis ayebaki akokuta nango ata fabrication ngazoya ayebaki ka okuta nango ozomona quelque part ba combattant bazaka na raison na bango tokoboya yango te mais ba changer de méthode parce que eza nini ba musicien wana bazape kaka ba congolais tout à fait botama na Rwanda te baza ba congolais de photo sola entre biso na biso osiko popol mutu ozoboya beta musique ande ono congolais yo moko za congolais siko photo sola ni ezangi et l'autre osiko bino bolobi ke o bozo distraire biso bani mais bino nde mon côté musupe bino mo nde bozo distraire mboka po boloba nini musique ya ba bière betaka na bakini bilo wana sila vous comprenez sila siko bino ba combattant bino nde fo bo solo la ba leader wana ba leader de l'opinion bo solo na bango to ibani to sala po bazaka ka bande ko na bino et puis ba combattant ba bima de gauche à droite tout monde ya bima na bisa ondie miselekite ba bina de lusumo robo ça passe donc makambo yo ezaka passe mais ba kulutu bazana combat vraiment bayi baka ba musicien pe bazaka bande ko na bango biso tout za ba congolais tant biso tozo kende kaka na ba menace oyo na ba o sans koyokana ça dit tozo tinda toujours nde bango baloba ndenge baloba ke batu bazokota bazoya koyiba donc tozo tikaka mobulu wana batu bakotaka soit là mususu ya des combattants baza corrompus
Alors bazwaka le mususu moi ba situation na bango na kuzu yango le mususu bakenda bongo pour na vrai sens on est tous des Congolais. Bino moko on dirait bozako boka pétrole na moto na makamba ba combattango ba combattant ba yebisi bino o balobaki wana o balobaka mais na kati makambo tu balobaka basenga na bino balingi te ke bo randaka populaire par vos chansons les hommes politiques parce que bango batu ba bo mamboka ça c'est une réalité mais ba musicien boza toujours ba homme politique pour na ko kumisa bango bo monte que le fait que bo sala ka nengo wana ils ont boire pétrole na moto papa mama bange utile lote maramba libanga il faut bango ataye mo bato musu ya boka bazate à part ba homme politique mais la lobby musique eza na mbongo te na Kinshasa na Congo parce na zora bino yango tant boya na phrase musique ya na mais bato ba kokosala ke musique comme na mbongo eza bato ba yaka kopia bino kaka mbongo pour boka bango bako soki bo canaliser bato bo boka wana ce boso na bango ba voter ba loi pour na bino ba loi on est comme vraiment effective vraiment pour bolia mbongo bo monte ke bozana besoin libanga na bango te tala omoni na makambo nyonso na engrobé yango donc okangelanga sujet na ngate pardon tikelanga sujet na ngeza bongo karango moni moi je suis pas vraiment combattant je suis combattant pour na pas souci mbongo mais ngana osola na yo makambo ba réclamation ba combattant voilà ngai pe na mema orchestre de na chasse ya obeta na yemba be banzimbo ben bon on sait jamais tamso lobby okuna mais ngai siko na ina loba boy les problèmes est ça on est tous des Congolais. OK. Tous avons conscience ya mboka na biso to sangana to yokana pour infiltrer kotati. Infiltrer zate na soma mboka za muluba. Infiltrer za swa. Bato kufati. Bobi bato kufa na. Mais to bunda ensemble alors. Parce que to bunda bongo ngana siko to yokana te ngana yo mwana mboka to yokana te to ko bundisa banguna ndeni. Bino de na bango boko yokana te parce que na makambu tu boloba misusu bosali. Mais non, misusu bozo sala te. To bosana nyonso. Photo bosana nyonso. Na moni su ba combattant ba komo sona na bango susu na moni yena bien ke fena ngababe masombo. Akomo sona na ena odombo. Baba le biboye musique. Siko moni ba distraction ya ngwana. Or il faut to yokana. Po batu wana bayaka mpanzi wana bakotaka te mais tant biso siko toza na biso siko mo lobi ke odombo nani babande ko swana mais ba Rwanda onde bana bazo sepela bazo seka biso ku ba seka biso fota ba yuma vraiment donc lobi photo ko yiba lisusu au moins lobi ba kesu ko yiba bakare koti ba yibi ba minere bani bakei pona ni biso moko toza na boyokani te toza na boyokani boyokani wana terrain d'attente on ande balobaka il faut bimela wapi parce que il faut terrain moko fezala na lobby ba combattant on dirait ba koma ya bikolo na bikolo OK ba congolais ka me on dirait bikolo na bikolo nandeni vient na waze kwa kende ko beta na kende ku tu fête ya mariage na Lyon na Londres ça dit ayena makambo pasa pe na ba famille mutako bala kei mais ba combattant ba bimeko na oyo batuya bwa kaka na banzembo mingi ba bini ba boyi ye akota na fête vous comprendre tout ça est logoté faut to sangana to za bo moko nde mobuta tikela biso tata bo moko mama bo moko mokonzi soki to zongi kaka na époque wana tout ça mambo ebele na kino wana banzala na ndenga mabete Michel Kombe bato musu ba combattant ba ko déranger bango te neti bato loka ba waze quoi c'est-à-dire que mutu banda orchestre tilelo ba danseuse ba ta ka maputa toyemba ba nzembo moko peuple azo senga nini nga una sa vocal na nzembo wana peuple azo senga nini na nzambe pe asengi toto sami beko na ye ozo mona to sala ba vocal toya ba nzembo lokola mitema mabe nga una sa su vocal ezolekelanga ye motema mabe to tikate et pourtant lo sambo ebele moto ina moninga moto ozo comprendre pesa ba message et comme ça nga ti lelo moi bebo Jean Goubal pe akoya pe boabe dans l'impe ba bloquer pour déjà oser quoi moi je me permets de le dire ezaka sentiment na ngai c'est parmi ba exemple ba modèle il y a bateau yo ba tenara sur ba mœurs il y a ba quinois
Voilà. Banda culturé, banda, c'est-à-dire que non, tout le monde a mon peine de danser, c'était banda culturé, banda. Au monde en fait. Banda culturé, banda. Au monde en Nzembo moko te bimab ke yemba ge logo moko boete. Wazuka pendant ko. Au monde il temps on a lobara. Orchestre ne zaki. Ozo mona pena ke Azoib Sabino pena ke neti to beta concert mona la Zamba. Boizaka ali passer. Batutu babanga okendo obeta na la Zamba pour le rançon. Bazalaka ouais. Comment on appelle ça? Kermesse. Biso ce que photo obeta ko. Ba musicien ba combien de presse kuna ba ozabiso ngende yama. Parce que tala ba ngoka. Aibisi so abi to obeta kuna. Bino tu mutu azaka na kisi na ye atika kisi na ye. Kasi bino boyi boyi bino ngenge. Tika ngo. Tika yango. Tokenda to beta pe concert. Ouais. Tozala lisusu première fois Grand Mopao aya ko assister biso na répétition na matete pas somida. Ba image wana so moye ezala joango ko tsango. Eza na makambo belé leka mais to sola on a cause. C'est un vieux na yebi na makambo ba kisi. Ndé baté belé bazala pe d'accord te balonga batika culture pays vient. Neti banani. Ba vena bino bozala na bango kala kuna ba proche wazi quoi. Ba débat au solo la te. Maman c'est les gars ba comment solo na bango. Ba solo na bango ba se comprendre na bango. Moni na famille ba tu ba so na rapé ba na ra. Ils ont biso. Na ba combattant. On se comprend. Combattant ko ezaka lokola yo ndo zabwe mwana pe oyo boti ujo to disons ndeko na pe ni mama na yo mais mama na oka mama na binoka mama biso mbale mais afingi kaka on se comprend mais suka nango ndeko nanga to koyokana si je suis to zana ngona ba combattant ya ngwana fingani to soigner. C'est bizarre makamba ba combattant ngone comme sarangai. Voilà. Pendant qu'on accuse Félix Ouazeka d'être à l'époque d'être très proche à pouvoir ya Kabila, c'est Ouazeka qui avait chanté et c'est même Ouazeka comme Abouakela Kabila jeton na on va vous appeler pour cela on va vous appeler yemo mutabetan ba yemba banzembo ba ya propagande ba kenda kingakati mais na suka na bango tu bazwa on va vous appeler na inventé les lisolote yemo kabeta on a pas na plateau donc mutu pas à landing ni Kofi Yemba Congo de l'honneur affaire d'état aloba makamnyo so na kata nzembo wana na ebité bima ministre fo bobonga. Alors mesdames messieurs to kota na dossier o ezali très sensible. Général Defao liwa général Defao akufi na Cameroun batindi bato bakende kozwa corps makambo eleki ndenge eleki mais ba musicien basale boyibi mbongo te liste za bato baze belé te avant lo ba bato baze belé nazoya nazali avant lo bato ba yibe belé fo lo ba mbongo soki mbongo ko ya na maboko ya mutu matanga ya général Defao na kam ministère de la culture a misi kutu mbongo mombo ya pamba dérisoire na landi note vocale ya Monstre Félix Ouazeka na yoki yango pe mais note vocale ebomi biso o eza pena que faut batela ngango ba pesa nga téléphone nga to yoka ngwa le gouverneur Gentini Ngobila a mis 25 000 $ ebimi na poche ya gouverneur Gentini Ngobila pona ba tia général Defao esika wa sengeli honneur o asengi nango azaki nango ba tia wana. Je vais partir encore très loin pour permettre ngana zongana na kayena ngai parce que makambo ezali ya na notaki makambo nyonso to zali ya ba noter makambo nyonso voilà. Ministère de la culture et ministère de 10 000 $. Oui. Pona makambo ya matanga ya général Defao. Oui. Mais à notre très grande surprise, Tchaka Kongo qui dira que bon a décoré général Defao et ça. Première question qu'on a tournée en Goana. Est-ce que pour décorer général Defao, il faut foutre 6 850 $? Mon salaire au niveau général Defao a sali na musique na Congo. Est-ce qu'il faut mbongo?
Les lobbies musiciens sont beaucoup, il faut bénéficier de nini. Droit la musique en nini. Ça se rappelle à droit monté na Congo. Ok, bon aller na droite. Droit ni déjà ba talanara imiko kama mbezo bimisa. Imiko ba pesi boye ke boye. Donc na ngana lobano lo mo boya. Lelo makambo yo liwa ya jene eza lokola bato misusu bamonaki yango ekomi bien privé na bango. C'est-à-dire quelque part bato misusu baza na souci na mawa tobungisi mutu munene. Mais bato misusu bamoni yango mpena ke siko biso photo sa ba visibilité mais comment na okop bongo ebandika na général défense toujours ba voice biso tout toujours ba voice nga naza étonné et puis nazo regretter mingi surtout na président Dieu Salemba eloko comme singa yango wana na biso na mutapoto donc vieux petit sur le kumu na biso ya biso batoza na poto parce que bailo quand ayemba ke kuva na poto ezali kokolisa bongo kozwa si kozonga mboka oui eloko wana etikala biso nyonso te ya wana oyo kulutu bailo apesa bon nayebi te bato wana tunga yo olingo tanga bakombo bazwaki bambongo mpo na nga nazo calculer bango te parce que c'est déjà président ya imiko ntango yo ozwi mbongo boke pa gouverneur kozwi mbongo jikoyo okabola bato bambongo lokola bango bana sens nini c'est la vente le bango non faut bato bayoke loko elle permettre ngai bato faut bayoke loko yo bato faut bayoka ezate ke yo muto lobi po bato bakendaki kosenga mbongo babimi bake ba inspecteur baleka na sima IGF adisa tipo IGF voilà IGF aleki na sima excellence Jean-Denis Ngobila kutaka moi. Comment mutu mena na âge à ménopause parce que âge de tu vas venir na bazana on ça déjà âge ba pour oyiba te na ebite toka ça âge à ménopause egel landa biso na son bien et comme il est sous que maître Dieu na kataki 8000 ça je suis pas d'accord avec toi ote bosikoyo redi pe aiko landanga wa lokwa tokendaka na bango redi azui 1000 mbiliabel azui 1000 manda chante azui 1000 bosibosia azui 1000 et même bassin azui 1200 tchakongo azui 1200 na bivier mais ndeni mbongo matanga bokomi ko se partager yango bolokola bo partager yango c'est que ça les sous destiné na matanga te pesanga pe yanga ono leki nanga naza mbongo te tina ngai simba na $100 total na ose la mbongo mona ozwa pa bahati lokwebo na koyeba ko baxela yo ngana bi siko a opesinga siko baninga mso tenga mona yibini na sala na yebi voilà et pas tout yali Adjo Salemba 25 000 bazana bato mususu quand tu marambo tozo beta tellement nga nazali toza na groupe à imiko na réveillon culturel donc ba message wo kutu donc eze belé na o via Dieu Salemba kuna mona message mo azolo ba yoka mbongo na ndeka bonye to ki kuna mettre John azui 8000 man na chante azui 1000 redi amisa ke benda 1000 mbilabela ke benda 1000 Benz Bozi pas 1000 ceux qui aiment moko ba otanga wana 1000 1200 chaka konga ke pena tourna ya 1200 IGF ba pesi ga 100 pour yebe suite na ebanité donc via Dieu Salemba ndé azana maboka tikela na 10500 moko boy obe faluka a kabola ngona bato mususu mesdames messieurs za makamba soni Naomi tuna na yebite o ko faire le baka au sali élection au fouti au fraudé au kompe mokondi ozongi na ndako na yo ovai mpe na mwaso na bana bolia na ndako bobengo mpe mokondi yo sepela pendant que oyebi ke ki mokondi wana uti okomi na ngweza ya fraude na ina loba nini mutu tango ye penza bakatela yo par na mbongo ya matanga ozwi poche na poche mbongo wana pokena na supermarché osombi biloko osombi provision oyo tie na ndako na po bana na mwasi obala na mbongo balia na sûr que même moi ça na ko mo douter que bala na mbongo pena ya solo quoi ako bule que tam supo bala na mbongo matanga mutu moko boy version ya imiko ezanini yum tozana wana kata imiko ngana na kata imiko version ezali kopesa bato wana nyonso bazwi mbongo faute te parce que bato bazo telema la makambo makasi eza drisha
na Guy Moller. OK. Chaka Congo a longue parce que azui diamant 1200. Ça l'est bien. Chaka Congo nengazana yaza mutu oyo normalement président de Salemba tango bandaki makambo oyo tango akeba pese moi place ozala parce que bino boyebi position via na ninga kenda ki. Vous comprenez? Ya ressemble à ba pese moi place mais faut garder en auto gérer en auto. Bazora bato kuti wana po Chaka Congo bomoneka nde bomona ke wana te yakota partout. Te Chaka Congo nga je le félicite beaucoup parce que bah début artiste à danger biso ozala wana biso bato tché ba coup de pouce tant na Kinshasa il passait sur nos plateaux et moi c'était toujours gratuit pour moi. Sikoyo yé tango a commis na place azu Chaka Congo tango Chaka Congo la kisi banzela ache mupanzi panzi siko kande zairo azala sali siko moi ozo comprendre tango la rebimi ya zui dinkonda lokola azaki na babula ye asali nini ifa benga sikoyo banzoko pona yeke banzoko ba okotela ye OK biso pe siko lelo ba petit pe lelo biso pe to linga so ba je wana te parce que to moni trop donc soko ye na faut pas to réfléchir au kaka ba godo le fumbo baza wana ba tutu mais tozonga na kibomoto comment beaucoup li mbongo matanga voilà ye tango azwi mbongo no moto bungi na mboka oyo ndenge nini lobi na ngove na waze kwa mboka na te ubonga nde nini mbongo kutu ya mutu matanga bozolia bongo so ba pesi mbongo sala nzela o sala ngote so ba pesi bo sa ba courant kuta ne mutu te nzela kuta mutu te olia na yo to bozala na ye voilà bolia na ye boseka na ye donc tango via Dieu sa zwi mbongo amone siko faut utiliser banzoko po eba yiki azaki na projet na ye siko tango utiliser banzoko ne pas utiliser ki ba partage kendeki bien ti ale bango na bango kaka moko aleki par Adri Chantin Adri Chapé ozo comprendre ndingo monisco makambo ebimi boy ozo comprendre donc vient attirer na la rebelle na moni tenga place ba calcul na ngai 10,500 mbongo nyuso zaki lo 35,000 na maboko na oui 10,000 ya ministère de culture voilà. Na 25 000. Et puis tant moyen na 10,000 wana na réunion bazo solo la ba ministère Congo bazo solo la pona ndenge bakoki ko faire habiller kulutu na biso parce que kulutu wana kulutu akoki ko kunda mabongo te aza kulutu oyo a servir mboka na biso makasi na musique azaki mutu fallait ba habiller ye bisika ba kundi ye moi drapeau ezala vous comprendre babandi ko pesa boule mais il wana déjà ça be auto benda 25,000 là ah na poche aza na poche ba le la ne bon ezate donc ebi kutu te ba tchaki le roi superviseur ou Félix abengisaki bato belé yango zomona bato belé ba ko travailler na Félix wana ba uta poto bazo kisa biso président Félix merci président Félix Mokonzi mboka yo atatu yo comprendre Mokonzi mboka amupasula moni ngana kuna te moni vous comprendre Mokonzi mboka abengisaki bato baya bato bakenda c'est-à-dire bazongiseli biso bulamu moko ti basalir poto te basalir poto basalir biso na mamu ebele parce que bango bavandi abayebi oui bayebi ndenge ni ko tambola oui eza ndenge mona ba via Dieu Salemba po na yo kinde ti fois simona kacha zoloba oh je suis le président et je resterai le président jusqu'à nouvel ordre na moni pe ye mo ke mangana mateta pas viré ba viré abi mo azongel makam ba viré na otela bino circulaire wana bo mona c'est tout té et puis alobi soki bo moninga na yibaki mbongo ya ba cotisation na bino boya ufandisa ngai comme ça to sala calcul là donc ça bino nga la voix na parler na zo baye champagne na ngai mais comment tu peux répondre les gens comme ça tina ajana veka ki yanki kaka c'est un orgueilleux via Salemba vina biso penza vina biso ni nango pena boye vie to vana no na mikili awa bino bata poto pena ya kala webi poto ningi tambolaka et puis na âge ni wana za ba âge ba ménopause je simba ba la rebelle on commence à ba niveau obige et ça n'a pas si parce que interpellation to ça la sikoyo et ça n'a pas si parce que na moi je dis sujet photo katango to beta lisolo ni to beta lisolo mbongo ya salle moko ba pesa ki batonga to ya studio moko ba batonga mais non mo lo bango na français te donc to beta lisolo ya matanga ya
Mutu akufi général de Fao. Et puis général de Fao azali baladi miyembete mutu bako défendre ye face à ba vie wana parce que ba vie wana baza ba master na ye. Bazala na ye, balia na ye, bamela na ye, balala na ye. C'est-à-dire bako yo kelata mawa bo muninga na biso akufi to pesa ata honneur ya suka. Mawezate yo monite ke ti komi ko na cimetière. Ils ont des artistes. Mais vous avez quand même balé ko kamo. Yango moni nazo remercier mingi nazo féliciter mingi ba artiste misusu mingi ba yana le ba Weranson ba Koffi Olomide ba artiste mingi ba yana mona ki pe mutu na faire rigolo azalaki wana vraiment félicitations ningi vraiment beaucoup teki na mambo wana te. Parce que ça va m'ambasoni. Les lois sugo tala mutu la redi a mis sa banda musique na e banda kala. To yebi kuna basalita boete. Ba ilo vena nga ba ilo kanto vraiment. Je le vois maman Biliabel. Ba banda marambo kala musique to yebi bango na basalite ote. Vous comprenez? Beaucoup de loko en beaucoup de loko moko boye pour vous salir batumo ya minene ya mboka na biso yo kotisi yango. Comment yo président ko zo mbongo? Obandino kabula mbongo lo wangoba. Donc, ce gars Popol a eu le roi Popol. Ah, Tchaka Makele, les gens qui ont signé papier. Ouais. Parce que ce total bien, président Dieu Salimba, il a dit qu'à l'époque, il y a un baranzimbo, et puis, il y a un producteur, il y a un président Yemigo Nandé. Tout cela, on a bien dit. Il y a un président Yemigo Nandé. Non, il y a un photo télémélango, parce que, au moins, il y a un bêti disque belé na vie. Nazo mbongo te na imiko. Et puis les loso na bina kende gishasa wana na kende na imiko ba pesa mbongo pe ezalati. Et les ana ngote. Boloko to sala déjà ba vina biso to tala kana ne mboka ngozo kende photo beta kara. Donc ça mama moko to zo linga yango ti. Donc on n'est pas là les to za contre ou bien nini te mais la logique des choses kulutu aza mwana poto. Quand tu parles que 19 ans na poto. Mais 19 ans, il faut saler la route. C'est assez bien. Il faut saler. C'est assez bien. Avec na bisotou, mais assez bien. Assez bien. Faut saler le bateau na nion so. C'est bien avec na biso. Non, tu as il y a notre vocal il y a monstre Félix Oisé quoi. Et ça n'a pas si ma monstre lobina yo qui on pena mbimba. Mais tous attend yo kango, tous attend. Après c'est exemple ma kambebele, tous attend yo kango. Donc nous comprendre été. Na comprendre te mais ça dit que nazali flouté nazo ba ke bozo linga bolia munga matanga mais bozo ça dit bozo expliquer ndenge ko expliquer ndenge ah non yango no moni mbongo oyo kuti matanga ba pazoli ya boya banzela ah okamona ote yango no moni mboko ko bunga na ngate ah mutu kuta kufi bolia mbongo na ebongo so ba pesa ko to nganzela mo to nganzela mo ezanga na otina voilà donc passe na biso yango wana ba pazoli ya même mbongo ya matanga siko ya nzela siko basana ngoni ote mbongo mo par exemple ote pona bekol. Ah mais tu n'auras jamais vu le Coran. Au moment il y a courant, au moment il y a maille. Mais on te relie en coup de kito, coup de habi qui courait ça vous tout. Donc ça on est tranquille, on est tranquille. Voilà donc on a message à monstre très touché vraiment. Bon on a que monstre ça montou tant à l'obara toujours avec beaucoup de réflexion. Mais bon on a qui même na maloba na émotion ezali. Azo perdre même maloba parce que aza touché, aza comprendre te. Mutunyo ça touché, et là la mutumo ta sepe na marambo parce que son abi na bimisela ta na ba groupe ndeto za na groupe ya imiko groupe anini au monde à tout le monde ba tout et puis elo ezo comme sangai via Dieu Salimba c'est un orgueil. Oh. Oui, c'est un orgueil parce que tant batu bazo loba mais yo comme le bano que d'ailleurs oya monika ya osambisanga na vandi na zo mela champagne na ngai chez moi donc ozo traiter biso ba via le bana bongo bongo bino na pocha mais voilà mabe skonde yango wana mabe yango wana na mbongo bembe balia yango te mutu soka kufi biloko nyoso ya tikaki tala ngai na mona makambo yo na famille na nga na grande sœur na ngai bon limbisa ngai na lobangwa pour na faire voir batu na grande sœur na ngai mwana na kufa tango mwana na ya kufi to kundi mwana ba mo grande sœur abi biloko nyoso mwana tikaki banini abi biloko na nga moko bonga mo na bota mwana nga mona melisa ke libele tseka zo biloko nyoso mais lelo ye mo ka ibi makambo yo yaki après voilà biloko mo wei ba bimisaka nyoso muchi wana
babimisaka nyonso babomba yango te toyebi kele mosusu olinga kosomba mwa mai mpo bande kosala bacourse to fanta okomela mais wana toyebi c'est normal mais ya kozwa pena ke moto alali ne wana pena yo moni pena ke oye mpo ozolela na yo ozwi mbongo no mpo tiena okangi wana songa liputa komi nango lokwa obandi osala baprojet na yo mpo yo nde kokufa te donc yo nde libende o nini mais non il faut toloba parce que tolingi makambo te yango moniere moko bozopesa toujours bakombatant kaka bakanda basili voilà vous comprenez bozo fournir bango matière toujours ba mabe bozo tala ba lekiti mais à part combattant voilà ba fabrigas zo le roi héritier de bazawana bazo sibir ba sort pour bango basalini lelo na musique na biso bazo beta banzembo na bango batu bazo tala bango basalini eza ba sort na bino bakulutu tina mbongo matanga bon ça on a mawate on a bien soni beti plafond tala siko niveau eleki wana yate ça fait mal donc ça fait mal surtout elo ça nga passe na groupe alo ba je suis chez moi na zo mais la champagne bon siko yo tu es chez toi mais na bandi siko na minute zo mais la mai pour déjà c'est balongoli ozana tine non chango affiche ya révocation na wana c'est très regrettable mesdames messieurs bino batota la biso depuis Kinshasa ça fait très mal parce que ça sujet au Zolobama na diaspora Zolobama makasi na kosa binote partout na diaspora Zolobama Sony oyo groupe ya ba musiciens moko basali par rapport à matanga ya général Defao ça fait très mal général Defao méritait mieux. Je pense que même jusque là il mérite mieux parce que sans tâche oyebi tina vie wana vanda ba tamilai akangama libanda ya mboka ti ba bimisa ke vie azaki soki chauffeur ezaki Kabila mais c'est faux pour na vanda na vie wana boye na kenda tina ndako ne na Kenya aya pe awa to vanda na ye ti to beta bandule ti to kenda na kepe kini to kutene to beti bandule na zongi na tuna ele kambo wana abi na ngai petit na ngai yikuta ndo benga watu wa petit te abi ladi omoni ndenge nga na zaka boye na kufa na ngai donc kukufa moko donc ya pamba donc na yebe loko te na tikala ko muna ebo ete ye moko de son vivant tikala pe ko lobango te na tikala ko muna Kabila boye te mutu nda créela nga likambo wana tant que beta ba série wana na ba Afrique de ba Afrique wana na ba succès azaki na ba succès makasi na ba mbutali kazwa ba côté wana sikoyo ezalaki na artiste moko ya mboka na biso atangelanga pe kombo na ye na koya olobango te na ba télé awa alobi ke artiste wana nde tango ayaki ba côté wana ye okuta ye azalaki célèbre de partout Defao yango nde tango ayaka ye ko créer sikoyo makambo wana na Congo ndenge ti le levier ayaki kozonga tivia daye. Badi Miyembe, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est regrettable que nous puissions chuter avec cette note de général Defao qui nous a vraiment très fait mal. Vraiment mal. Et alors, mais nous espérons que Bakondi Naïbi ou Fafa on a rôle bon côté. Na rôle batté prochainement ba ça la mieux. Et là on a rôle ba pona ngaya. Omoni na lelo Vital Kamerhe. Asalaki boloko ti. Asalaki boloko ata lelo soka za libanda problème supona mamba ba santé. Mais azwaki mbano na ye. Bongo siko en plus na niveau likolo na sommet. Il faut zo mbano po bato pe ba koyaka ya kasima ba comprendre que mbano. Tango mbano ezoko ya te. Mutu mo pasa na leza wana toyebite yango moni ke mo baleki ba ko manke ba yaya pona makambo yo. Badi Miyembe ba salutation na bato tout batalio voilà merci mbote na Pichu Fantai Seruti Ntomo na Bosanité Jina Mamale Miguel petit nanga Miguel Kinsusa Miguel la Bosanité Silumba la Langiloise donc Brader Mavinga baza mo belé hein et puis la Bosanité basé belé hein Oliboda basé belé donc sur le temps à bango donc basé belé mouvement na kini on peut se battre tumbo te baba oui bango tout na bazala bien kalaté na oya wana parce que il faut na ça la générique moko na zo pesa ngo kombo
les Fobo. Les Fobo. On a tout le bilan, on s'est bimi. En tout cas, la dimi yembe. Na kalate na bosanité dadi mavungu vungule, na bosanité Forza Italia Jansi Mayasi, Billy Koke, donc batoisé belé belé, donc il va Tangi na Turquie, na bosanité et puis na pesi so mbote na Briant Matiaba. Et puis Adisha Tipo Tipo toujours ka bongo donc photo kindega bongo parce que baleke bazoya sima tala lelo baleke belé ba osibir ba pasi oyo baza kutu ba inonsa na yango tala lelo héritier lelo aye pena zu visa Espagne abeti na festival akoke pe robeta tamwelo ne awa bon on a bien que héritier faut à répéter na jonga le ça ne rep ba préparer Turquie ça me fait mal o ka koke pe ko ya boya beti na oui tala banze mona beti belé pe ba kitoko to za la ramité d'ailleurs na opese ba mote parce que na au moni ne di ba biso to za la fier mingi pour to za la rappeler na ba musicien pena ke ba idole so ko koti kuno mona miyemba za kuna yango héritier wana za grand chanteur. Donc il faut que ça ait la chance. C'est un grand chanteur. Donc petit merci beaucoup Ladi Miyembe. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un Poutuléo d'aujourd'hui, ça a été pour moi un grand plaisir, comme vous le savez. Un Poutuléo, donc Kinshasa, Léopoldville. Ah d'accord. Merci. Merci. Donc voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Michel Kombe, Aigle, qui réalise toujours cette émission. Mesdames, messieurs, on se retrouve très prochainement pour un Poutuléo nouveau. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.